naza na regret makasi parce que naloba nyonso nalobaki mpona Mowei mwasi na biso mama Blanche pa mwasi na biso Mowei balobaka mabe na ye na malamu na ye bongo te baloba mabe te mais natushaki ndeko na ngai Marcelo Tunasi na ye bapropos ebele oyo nalobi sui liwa na ye natali bana na ye natali famille natali ye moko mosala nzambe namitali mpe nasengi bolimbisi. Oui, bon d'accord. Question. Nabato bazoloba que la prophétie de Denis Les date de longtemps. Ramenez-moi une vidéo où on peut trouver le contenu yaba propos oyo Denis Les alobaki sur la mort de papa Baruti na maman Blanche oyo ils ont daté par exemple de 3 jours, de 4 jours ou de 5 jours ou voire même de 2 semaines. Ambiance aux Aranaba culte nae ezaki différent na vidéo ya prophétie. Vous allez voir a changé kaka date. A tchango loko la keza prophétie a prophétisé kamokala. Parce que ce qui prophétie a prophétisé kamokala. Pourquoi ebima quitté na liwa ya pasteur Baruti? Parce que maman Blanche a koufa 2 ou 3 semaines après liwa ya pasteur Baruti. Pourquoi ton pasteur Baruti a koufi? Vidéo ni tambolaki sur les réseaux sociaux. Chapitre 1, verset 3, elobi économe de Dieu, azalaki modèle na mosala nzambe. Je crois que biso nyonso tokopesa na recueilli na kona kopesa dernier hommage parce que toyebi oyo ayaki na se oyo musala oyo nzambe atindaki ye biso totikali. Je crois toko continuer na yango lokola papa Baruti. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo monana katembeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi. Naza na regret makasi parce que naloba nyonso nalobaki mpona Mowei mwasi na biso mama Blanche pa mwasi na biso Mowei balobaka mabe na ye na malamu na ye bongo te baloba mabe te mais natushaki ndeko na ngai Marcelo Tunasi na ye bapropos ebele oyo nalobi sui liwa na ye natali bana na ye natali famille natali ye moko mosala nzambe namitali mpe nasengi bolimbisi epai ya pasteur Marcelo Tunasi bana na ye biologique nyonso corps du Christ nyonso église la compassion. Bomo sikonde balobaka loyenge za ndeko douleur. Ya onga na lobaka toujours sokoza na on habitude ya kosenga ba pardon nyonso oyo kaka soni ya kosenga ba pardon te. Prochainement avant ça la acte, il faut bien réfléchir. Hein? Tant on a devant la caméra, il faut mituna eloko nga na koloba. Est-ce que conséquence nango ekozala bien to ekozala mabe? Maloba onga nazoko bimisa effet nango hein? Eko matisanga to eko humilier ngai. Donc ce qu'on a déjà la notion devant la caméra avant le balikamo obanda ko éviter ba dérapage belé. Et puis Osko Nazolo Bango en général, je ne parle pas de ta personne, Denis Les, mais Nazolo Bango en général na Moutounianso. Moutounianso tant ozoya devant la caméra, il faut qu'on se rassure que ne naza liboso caméra boy, est-ce que naza na kwiti? Est-ce que na melaki? Est-ce que mutu na ngai bongo na ngai ezo sala bien?
soki ozwi réponse omimoni ke non oza na kwiti hein? Bongo na ozo fonctionner bien te yaya kanga caméra kata caméra so oza na eloko oloba te banda ata koseka ekende yango ata na cadre ya humour. Mais soki oyebi koza na kwiti ofongoli monoko na moment na ntango ozoloba conscience no ezotravaille bien te, conscience ezonga nsima ntango omona baconséquence nango nde eloko ekomeli Pasteur Denis Lesi. Yo moko oyebi pourquoi oye kosenga pardon, au sentir pression, au sentir chaleur, au sentir force ya Marcelo Tunasi. Nga no senga bakonza mboka bolimbisa Pasteur Denis Lesi akende prison te. Mais bo pesa taka moi sanction moko boye, tu vois? Moi sanction c'est ça. Mais maître Christian Bosembo pesa biso diplôme ya ngwana eza asima. Bo pesa ta moi sanction moko ata ya 2 ans. Allons non na réseaux sociaux pour éviter ba dérapage. Vous sanctionnez qui bo solo na politique. Pourquoi pas beaucoup sanctionner Denis Lesi? Même Melambao. Vrai ou faux? Namoni bandeko bakomi oui, bon d'accord. Question, nabato bazolo que la prophétie de Denis Lesi date de longtemps. Ramenez-moi une vidéo où on peut trouver le contenu, il y a des propos oyo Denis Lesi alobaki sur la mort de Papa Baruti na Maman Blanche oyo ils ont daté par exemple de 3 jours, de 4 jours ou de 5 jours ou voire même de 2 semaines. Je veux voir la vidéo donc, la vidéo où non, il avait déjà prédit la mort. Je veux voir la vidéo wana soki boza na vidéo. So bochenga vidéo wana bokatinga loboko. Bokatanga loboko, je vous demande, je mets quiconque en défi ici. Ramenez-moi ne serait-ce qu'une vidéo où on voit Denis Lesi avec un autre Denis qui prédit la mort d'un grand homme de Dieu et de la femme d'un grand homme de Dieu. Ramenez-moi cette vidéo-là. Maintenant, prophétie au Denis Lesi a prophétisaki pour na liwa ya Maman Blanche eza lokuta mankiona. Nazo ko expliquer. Tu remarqué ba vidéo moko bande ko circuler sur les réseaux sociaux. Denis Lesi a télémi na chair azo ko prophétiser la femme d'un grand pasteur mourra. Premièrement, lobby, je vois la mort d'un grand serviteur de Dieu, Azokoufa. Deuxièmement, lobby, je vois la mort de la femme d'un serviteur de Dieu. Vous allez remarquer que vidéo wana asalakiango le même jour oyo tozwa ki sango ya liwa ya Maman Blanche. Na lobby na minute azana poto. Je connais la cause de la mort mais je ne dirai pas. Mais azana poto. Peut-être ba émission koya de tokolo. Dans la minute azana poto. Né le même jour akene ko sala vidéo wana. Et vous allez remarquer nenga telemaki na chair na église azalaki kaka ye moko na interprète na caméraman. Bon sentir que ambiance aux na culte na ye ezaki différent na vidéo ya prophétie. Vous allez voir a changer kaka date a chango lokola keza prophétie a prophétiser kamokala. Parce que ce que ezaki prophétie a prophétiser kamokala. Pourquoi ebima kité na liwa ya Pasteur Baruti? Parce que Maman Blanche a kokufa 2 ou 3 semaines après liwa ya Pasteur Baruti. Pourquoi ton Pasteur Baruti a koufi? Vidéo n'est tambolaki sur les réseaux sociaux. Parce qu'il parlait de la mort d'un grand serviteur de Dieu. Quand on parle d'un grand serviteur de Dieu, on fait allusion, il y a Pasteur Baruti, na profession. Pourquoi na liwa ya Pasteur Baruti? La vidéo n'est tamboli sur les réseaux sociaux et yeko bimaka na moment où Maman Blanche a koufi, le roi la lelo tozi sango, ne ba vidéo n'est comme tambola. Vous allez remarquer qu'ils ont manqué. Et puis, l'église est qui vide. Et ceux qui prophétisent, avec le prophétisant, et mercredi, c'est que prédication après chaque jour le dimanche. Mais bon réfléchir. Est-ce que Pasteur Denis Lesi a tellement à la chair à la tarabongo, tout le monde a sapaka la taraki, toko propre, présentable, mais t'as la tenue ou à l'attaquer. Vous allez voir que c'est quelque chose au bas monter à mon bang na et la mana tenue, vous allez voir que les a tenue au bas qui côté le chair dimanche té. Moi, j'imagine que c'est qu'ils qui dimanche, au professeur Bimi mercredi, c'est qu'ils qui prédication Bima qui dimanche. Vous allez remarquer qu'ils qui bon. Et pourquoi bah kateka moi parti à Mouké? Bazier la bisosko intégralité à vidéo na ya culte mobimba. Allez chercher sur les réseaux sociaux. Bon monde en moté. Mais tu vois que bah live ne nyonso et bandeti sous critique na ba page na e. Makambo na loba eza vrai. Ce que ça lokuta Denis Lesi ko contredire ngai. Nesko beaucoup mona ba faux prophète ba komi na ba jewana ya mankiona.
bakomi ko profiter na ba événement soki événement moko ya makasi ebimi na mboka bakokende mbangu babengi ba journaliste ba monter émission moko mbangu batie date ya kala bomoni na lobelaki yango déjà et bino skoto bomona bongo tema congolais aza mutemo so boko mobanga aza prophète ya solo makambo azolo bezo kokisama louvunu nazo yebisa bino que la gloire soit rendue à l'Éternel qui a voulu. Repose un peu la servante de Dieu, Maman Blanche. Bana ya Kinshasa, bana mokili mobimba, bana Équateur, Pipi Bibende, bana ya Équateur, esimami na gouverneur Bobo Boloko Bolumbu, kololanga pambola bino, sentinelle ya Congo, azongi lisusu mwa mikolo ebele azali na TikTok te, azongi lisusu mpona kopesa no basango oyo ezoleka na kati ya mboka ya République démocratique du Congo. Bravo ya liboso ete au corps de Christ vraiment ekoti na matanga ebele tomonaki ete lobi nde tokende kotika nzoto ya mama na biso Blanche tunasi na kati na esika na suka epuis tomonaki ete bolingo ya solo ekotaki na bato baparticipaki elongo moko na Pasteur Marcelo tunasi et tozali toujours nsima ya Pasteur Baruti Tumasi Marcelo que son mwasi akende kopema na esika ya boule. Toza trop dur te, trop dur te. Personne n'est juste devant Dieu. Romains chapitre 3 verset 10. Mais nzambe nde ayebi nyonso oyo eleki. Eko senga pe na biso bato totikali eza leçon munene. Leçon munene po na biso. Totika ba conflit inutile. Mais toza soudé na bomoko oyo koya lobi ndenge Bible biso na Matthieu 25, 31, 34, moto ayebi te, c'est Nzambe ye moko, tata na boule moto ayebi. Et na kasi mercredi, lobi corps ya papa Baruti ekokoma déjà na mboka Kinshasa. Papa Baruti tobengaki ye maréchal de l'évangile. Et papa Baruti tobengaki ye azali oyo tobengi ye irréprochable ndenge Timothée chapitre 1 verset 3 elobi économe de Dieu azalaki modèle na mosala ya Nzambe. Je crois que biso nyonso tokopesa na korekei na kona kopesa dernier hommage parce que toyebi oyo ayaki na se oyo musala oyo Nzambe atindaki ye biso totikali. Je crois que tu continuer na yango lokola papa Baruti po ete tome mabale na Nzambe na égarement te ndenge Bible elobi mission Nzambe atindi biso basali na Nzambe Matthieu 17 à 9 aller prêcher dit Rome de ses proches. Deuxième mission Nzambe apesi biso lokola papa atiki biso ezali Romains chapitre 12 alobi yango sous na 31 verset 34. Cherchez premièrement le royaume de cieux, tout ça viendra après. Tout le monde, on a moqué, tout à tout le temps, ils allaient vanité sur vanité. Na Kaimbangu Koloba, na Dikambo Etali, Assemblée nationale. Biso neto voté bino peuple. Toboy le kuta, na miso pole le bou. Président Assemblée nationale, lobby, balongo na 21 000 pendant 5 000, ça fait 14 millions. Est-ce que vous avez solo tout le kuta? Toi, il était politique, ils ont le kuta. Et papa ya lokuta ezali Jean 8 44 ezali diable. Ce que beaucoup sa population et que ça m'a monté. Bon, ça va 21 000 na bino. Ensemble à voter budget pour que tombe la salaire à fonctionnaire. Jamais pas fonctionnaire. Ba kolanda oyo bino bozo parce que 1 Timothée chapitre 3 verset 10 dit oyo ça italiate. Mais ko pesa grand mensonge brouillé devant la nation, devant le tribunal international. Na ba réseaux internationaux vraiment ngaïngefa lokola sentinelle Ézéchiel 33 verset 7 je condamne les effets tolingi vérité mboka etambulaka na mensonge te mboka etambulaka na kati ya vérité tokena procès oyo ya coup d'état oyo lekaki awa tolobi ete Romains chapitre 13 verset 4, la justice élève une nation. Les magistrats, ce sont les ministres de Dieu. Ils vont tracher l'affaire dans la société de la vérité. Mais tout ce qui était, les Américains, ils ont dit que les Américains, c'est la coup d'état. C'est que l'Amérique a 5 bango sans condition
bazonga kosambisa bango na mboka na bango ntango bazozongisa kosambisa mboka na bango mpo balashe bango to bakondane bango tolobi ete justice esala mosala na yango oyo ekoki parce que congolais amona yango bazobana peine de mort lelo soki tozoganye bitumba na kati ya est ya Congo parce que président Tshisekedi na ministre ya oyo atali justice na gouvernement badecidaki ete haute trahison nyonso na article 165 ya constitution il fallait la peine de mort yango monete morale ya basoda na bapolitique changer toza na victoire si victoire j'essaie à bientôt toko récupérer mboka na biso oyo banguna bazwaki yango mvula na mvula esilaka te na nzela ya président Tshisekedi Chilombo na kati na ba arme na ye nzambe atie maboko mpona tokende liboso na kosukisa ete yesu atikeli biso mobeko moko Jean 13 verset 34 aimez-vous les uns les autres soki tolingi Congo tokotrahi Congo te soki tolingi Congo tokolingana soki tolingi Congo ya solo tokosangana libokie parce que Romains 8:30 elobi si Dieu pour nous qui sera contre nous nayebi ete Congo akoévoluer Congo akende liboso pe aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi